avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député ya mokolo lelo et bandi rendez-vous na biso ba patriote bon momesano to solo la ka mambi ma ekolo to beta ka masolo etali mboka na biso ya lelo vendredi 2 août 2024 ezali journée moko commémorative pona bawa ba congolais nyonso bakufaka pardon na génocide lelo to ko commémorer bango mais mitune ezali mwa mingi pona nini kaka tokutani biso moko ba congolais communauté internationale bayete est-ce que ba saboter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to ba saboter été masolo na député bandeko nanga tokobeta masolo ya Sankuru. Nous en sommes où après règne ya Gilles Lodi et Mongo Sankuru ezandengeni masolo na député bandeko nanga tokosolo ya masolo ya Kinshasa. Nous en sommes où? Enfin Daniel Bumba a cédé to a CDT bakino balamuki ndenge nini bakino bako banza ndenge nini combien ba pesi ba députés provinciaux pour la investiture il y a gouvernement Bumba. Oui, c'est pour demain samedi 3 août 2024 à wana Kinshasa la capitale. Conditions de vie à ba congolais na état nini masolo na député toko solo lana nani soit na ba nani lelo nali na libaku ya koyambela bino ba invité mi balé c'est-à-dire des courants député national moko élu ya Katako Kombe na province ya Sankuru pe lisusu député provincial à Kinshasa élu ya Ngaliema mwana mboka Nicolas Wemakoy omokote kasi député national élu ya Katako Kombe kombo nae ezali bongo Vincent Médard Lonombe azali bongo élu ya Katako Kombe ezali mbala liboso azala na plateau na biso sikawa tokomeka mpe ko solola na bango pamba te mitune ezali ya biso biano ya bango bino peuple congolais ba témoin mwana mboka Vincent Médard mbote na yo pe boye malamu mbote Nicolas Sen merci mbala liboso to yamba yo na masolo na député lecture na yo d'abord par rapport à concept masolo na député ezali nini pe lisusu nini koloba na ba ike ba kozali ba kwa kolando lelo pour la première fois matondo mingi ndeko journaliste apesio d'abord merci kopesanga opportunité ya kokoma na plateau oyo kombo nango masolo na député donc plateau na bino ba député to mona kango tozali komona yango na musika tozali penda ko lulango tozali ko kanisa te mokolo nini biso pe to kozana na opportunité ya ko leka na plateau wana finalement tout commis avec votre facilitation on a pesio longo ya mingi merci mingi merci mingi na initiateur ya esika oyo tokobenga lokola ancêtre ya masolo na député quoi hein, les capables président Eliezer okay. Place Azali en tout cas tout ça on est disponible pour tout discuter makamba Congo na masolo Italie député quoi. Merci beaucoup mwana mboka Vincent Médard Lonombe. Je rappelle que vous êtes député national élu à Katako Kombe kasi na loboko na ngai ya mwasi pe ya mobile pa na bino dozali na ndeko honorable Nicolas Wemakoy omokote mbote na yo mbote ndeko Larsen sénateur sans mandat. Boye malamu na merci beaucoup député lelo boni ba kinois balamuki ndenge nini na tongo ya lelo. Merci pour l'opportunité au Peshibiso pour être tout sur la Makambo ya Mbok, en particulier Makambo ya Kinshasa, parce que Nazali élu il y a Kinshasa et mingi na circonscription électorale ya commune ya Ngaliema. Bakinois bazali moi muke malam, moi muke mabe et je pense pour na yango to yeli awa pour tout sur la nini to kosala pour être bakinois bala muka katango nyonso na imer moko boya bien parce que mutu akoki kozala malamu soki ba condition za malamu moi muke malamu pona nini moi muke bien pona nini moi muke malamu parce que to vivre plus ou moins en 5 mois tozali na gouvernement qui expédie les affaires courantes. Très bien.
Or, toyebi na lolenge amibeko gouvernement o ezali ko expédier ba affaire courante, ezali na ba décision ekoki kozwa te. Ezali na mwa ba restriction moko boye o yango ekoki kosala te. Kasi po Kinois a vivre malamu, il faut qu'il y ait un gouvernement responsable où il y a un plein pouvoir et à quoi engager ba action ya malamu pour la ville. Ezali moi mabe parce que toko gérer ba faire courante tiwapi. Et donc le kola ndeko nabiso Bumba Lubaki Daniel a outi kobimisa gouvernement naye et puis a bengi biso était à sengi biso pour être tout investir à comme elle président assemblée provinciale où il a convoqué session extraordinaire toko kende samedi pour na ko examiner programme yango so que za malamu pour na bakinois wana to adopter yango so que za malamu te pour na bakinois nous allons apporter des amendements pour être Kinshasa et Tambola pour bakinois bazala quand même malam. Merci beaucoup Ndeko Nicolas Wemakoy. Je rappelle na téléspectateurs vous allez bongo eli à Kinshasa na circonscription ya commune ya Ngaliema. Alors tokozongelo lisusu pour la kosolo la penza malam pour makambo biloko bandi déjà ko bimisa wana il faut tozongela ngo to bandana nuna ndeko député national to respecter quand même droit d'aînesse et ça polémique té ou za député national ou député provincial. Donc pour comprendre to respecter droit d'aînesse tozongeli na député national kolo mandat national. Boni Sanko. Bon, merci Ndeko Larsen. Na rappelé pe lisusu ke bo géré qui province ya Sankour binondo boti kobima. Boni bana Sankour baza boni baza ndenge nini toza na vacances parlementaires ozo lukani na Kinshasa malobe pana. Merci. Avant na répondre na mutuna ya koye baba na Sankour baza ndenge nini Sankour ezo kende ndenge nini. Na kozongi salikanisi na ebele ya bandeko na biso ba congolais oyo ba kufi na conflit oyo banda depuis 1998 disons 98 tilelo bazali ebele toza ko saluer pe initiative ya gouvernement national na biso gouvernement central o asali ba effort nyonso poto to banda ko kanisa ka mokolo ya lelo ya le 2 août mémoire ya bandeko na biso wana oyo basi bakufi na kokanisa mémoire wana pona biso ngai lokola député na kokanisa ete to suka na kokanisa mémoire ya bato wana te na kokanisa ete il faut to kende au-delà ya ko commémorer liwa to sala nde effort to ko senga gouvernement na biso to senga sous l'impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo effort esalama pour que justice ezala paix na bato nyonso basi bakufa. Au-delà de la justice, il faut tout ça l'effort nyonso pour que génocide ait continué kozala comité. Parce que parce que tout ça na concept où il y a génocide pour les gains économiques tout ça ko célébrer les lots, ils a que tisi kasika ba congolais ba ndeko na biso baza ko continuer kokufa. C'est-à-dire on est en plein génocide. Même ceux qui tout ça ko commémorer, ils allaient juste pour koyebisa mokili mobimba ete tobosa na ba ndeko na biso baza kokufa te. O ba kufa te. Mais il faut tout ça la paix effort pour que cycle wana ya génocide est élément. Yango wana les mécanismes ezali ebele pona eloko wana ici là, il faut notamment justice ezala pour que baye baza responsable ya eloko wana ba répondre na mbeba na bango population baza ba victime bango pe bazwa en fait réparation. Au-delà de la justice, c'est un mécanisme mosusu ezali toyebi ete gouvernement na biso aza ko déployer ba effort nyonso pour renforcer armée na biso et puis le volet diplomatique aussi pour que finalement conflit eza ko endeye bandeko na biso ya est et si là yango de komema kimia et komema pe développement na boka na biso notamment na côté wana ya est. Mais plus de 20 ans il y a génocide au Isalemaka na est ya mboka na biso. Est-ce que pensez-vous que justice penza malonga tokoki ko espérer na yango
ou bien tokozalaka na tragédie ou tragédie tozo vivre. On a même vu aujourd'hui tant où commémoration en Salemi, aucun pays membre ezala na SADC, ezala na Union africaine, ezala na Union européenne, ezala partout ba pays toza na bango na ba accord na ba relation moko diplomatique atamboka moko te batindi mutu moko pour na ko représenter ko lela elongo na biso soit ko observer moment où il y a réflexion elongo na biso. Pensez-vous que justice ya malonga sur le plan international et au salema pona ba milliers de morts ba kufa na est? Alors, Ndeko Larsen, justice ezali idéal à atteindre. Oui, justice à malonga, tokolobage justice à malonga yango yo tozui yango ezalité. Justice à malonga ezali onde toza ko sala effort chaque jour pour que toi atteindre yango. Vous avez compris? Makambo esalami na Congo, bon en fait, nous avons quand même un peu de chance à travailler sur ces sujets-là dans l'université et puis ma recherche est tout ça là. Ce que vous avez mokesima, vous avez que ma place est mon sous-bilo quoi nengi makambo nengi wana et komaki. Justice c'est salamaki les jours au lendemain. Il fallait bah effort isala pour que finalement on arrive à mettre en place par exemple un système de justice internationale, justice pénale internationale, ou bien tout ça le système mixte où vous allez commettre en fait en commun les éléments internationaux plus acteurs nationaux basangisi tobimisi une juridiction spéciale au toki kotala makamboana. Et il y a aussi d'autres mécanismes de justice transitionnelle où toki ko convoquer assise où ekoki ko même bato bayokana au babenga ka justice transitionnelle réconciliation et salam et tout ça. Mais réponse à la question là oui ça ko baité justice idéal est un idéal à atteindre. Et puis comme Congolais, il faut tout ça l'effort pour que toi atteindre l'idéal wana. Il faut les ça les maïsa comme on. Il y a solo ils a facilité que batonyo so bandi melabiso ngonga moko. Les lois qui gouvernement la biso bazu mukano to banda ko commémorer ba mort na biso les gens qui nous ont quitté na condition ya conflit à Est et à Congo, et ça normal. Biso d'abord, biso congolais, to yebi d'abord besoin au tout ça vis-à-vis concept wana avant que bato musu subaya ko emboîter biso pas. Et puis au yebi qui était congolais, c'était un état souverain. Dans notre souveraineté, le peuple congolais était un peuple souverain aussi. Dans notre souveraineté, nous n'avons pas besoin que bato ya libanda baya kondima ou biso toza ko sala ou bien baya dicté biso il faut ça na Rwanda et Salamaki c'est après combien de temps avec combien d'efforts et ça c'est un début voyez-vous il faut te consolider en gros je crois que Malembe les cris du peuple congolais les cris à souffrance du peuple congolais et koyokana combien bani déjà koyokana yo otangia 20 ans mais 20 ans donc qu'est-ce qui se faisait dans un système où carrément les acteurs congolais au plus haut niveau étaient impliqués dans ces conflits-là, dans ces génocides-là. Yo lingi ziko muto ye mogonde azosala makamboana aya ko sala effort pour que solution soit. Il faut vraiment qu'on apprécie, il faut qu'on remercier, qu'on dit ma effort et salami depuis que régime régime à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du point de vue diplomatique, du point de vue un renforcement ou la montée à puissance et à armée d'Abisso, vous sentez qu'il y a une réelle volonté politique où ils allaient que ça pour être solution ya libela ezwama na makamboana n'était à génocide au Congo. Je vous retiens un peu là. Déjà tous un peu impression pour tous on a les soucis maté. Je vous retiens parce que mon tourna nanga sanko on a une noté. C'est vrai, il fallait qu'il d'abord honorer mémoire. On reçoit réponse à Nicolas Wemakoy. Lecture nayo par rapport il y a commémoration il y a journée à génocide congolais où Salema qui na partie est bato bawa ba famille etikala gouvernement ebimisa mbongo epesa mais tola mokaka le ministre d'État en charge de la justice a commis na Kisangani à se rendre compte que ça na groupe morobo ya bandeko bazwaka mbongo ya l'état balia basundola famille ya bato bakufela na bana na bango basundola ngoka bongo lecture ni okosala est-ce que pasi ya Congo ezali biso moko ba congolais ou bien tokyo lobake eza punition ya Nzambe? Merci beaucoup Ndeko Larsen pour la question.
Et tozali ko remercier gouvernement ya Congo lolenge kani ba organiser journée oyo ba consacrer yango pona ko commémorer liwa ya bande ko na biso. Mais ce qu'il faut retenir est que commémoration ezali satisfaction morale. N'est-ce pas? Ezali ko guérir ba victime, n'est-ce pas, moralement, qu'au moins on a reconnu que basala biso mabe yango ba réserver journée pour nabiso. Ça c'est un pas. Mais ce pas n'est pas suffisant. Parce que ata ba pesi bino une semaine pour la journée nabino, pour autant que bozo le kana banzela nabino, bozo kutana kana bato o ba boma ba papa nabino, ba maman nabino, entre kokuta na naye, une justice non faite. Na kopesa bino journée pour être et kanise la cabino le lenge kan baboma bande ko na bino. Je pense que le choix est clair. Il faut qu'il y ait une justice forte. Ndenge ndeko na ngai medalo nombe kalo nombe auti koloba. Moi je ne crois pas beaucoup à la justice internationale. Moi je suis nationaliste. Justice internationale mingi et la justice politisée. Zwaku pénal international, n'est-ce pas? Ba sambisi ba mindele boni. Banda ba institua yango. Okomona ba onaka ba pays oyo ba ko offrir bande kona bango lokola ba offrande peut te ba juger bango. Et puis majorité à bato ba sambisi na Cour pénale internationale à mon humble avis eza ba congolais. Eza ba congolais ou ba sali coopération na justice internationale wana. Je pense que même la justice internationale, c'est une justice subsidiaire. Basambisaka bato na Cour pénale internationale, soki ba juridiction interne et sali o babengaka déni de justice, n'est-ce pas? Makambo crime et salami basambisi bato te, soit basali makambo moko boyo babengaka impunité. Bato babomi bato basambisi bango te. Nde justice internationale balobi lokola bino bosambisi mabe soit lokola bino bosambisi te ye a justifier compétence na ye pour être asambisa bande konabiso na yango. Je pense que la bonne justice pour moi c'est la justice nationale. Mais justice nationale yango ezana ba kokoso ebele kende na ba cour tribunaux na biso okokuta 20 magistrats bazana local moko okokuta ba salle d'audience biso ba avocat tozana couloir comme ici tozo kende na prison centrale ya Makala. Mais cela ne va pas vous bloquer que vous allez honnête pe vrai nako. Je pense que la justice comme elle a dit ndeko nangai Medar c'est un idéal à atteindre. Idéal à pour toi atteindre yango, il faut ba éléments nyonso les a pris en compte. Pourquoi pas Ndeko Costa Mutamba oyo a incarné volonté à chef de l'État et à redresser le secteur de la justice, aye banako penser et à créer au babengi ba palais de justice moderne. Azali avocat local ngai, je pense à yebi souffrance et à magistrat, à yebi souffrance et à greffier, à yebi souffrance et à ba juge, aye bako créer des palais de justice. Aucun angile, banda tribunal de grande instance angile. Et Zika depuis 2016 jusqu'alors batol kaka ya kotia ezate, il n'y a pas de palais de justice. OK, na Gombe na grande instance tozana 6 chambres où ils allaient siéger chaque mercredi. 6 chambres ils siéger mercredi, mais nous avons peut-être 3 petites salles d'audience où il contenir peut-être 30 personnes. Mais toza koya ou comme on a ba affiché tozana 70 affaires dans une chambre. 70 affaires signifie il y a 2 parties. Chaque partie est y a 3 avocats. Maintenant, aux 3 avocats koto 3 avocats koto yo na 70 affaires. Et que ça la combien? Au kozwa ba juge, au kozwa pe ba client mutusu bayaka bango moko, so keza likambo ya succession, bango nyonso baye na tribunal. Biso ba avocat to komi na couloir to komi kozela ba ninga babi minde biso to koti. Et donc pour qu'il y ait une justice qui va répondre aux standards internationaux, il faut que ba magistrat bazala na ba bureau ya malamu, il faut que ba magistrat basa na salaire ya malamu, il faut qu'il y ait des bons bureaux pour les magistrats parce que mingi vous allez voir que les magistrats
bapesi ordonnance, c'est lui-même qui achète sa chaise pour se mettre. C'est lui-même qui achète, n'est-ce pas, farde naye, magistrat ye moko mutazo somba biki naye, magistrat ye moko mutazo somba table naye. Et donc, il faut gouvernement ya mboka ayeba ko s'occuper na magistrat, ko s'occuper na greffier, ko yeba ko landela ba avocat mafieux pour être justice ya malamu ekota et juger ba bourreau oyo ba yebi ko boma bande ko na biso o to dai ko commémorer journée ya lelo ba sambisa bango na ndenge ya malamu, que l'affaire ne soit pas politisée. Kimia et kokota, il y aura une réparation ndenge ndeko na nga ya uti koloba makambo ya justice transitionnelle. Justice transitionnelle, oui. Ils ont dans deux volets. Volet à liboso, ils ont inclure justice pénale. Très bien. Hein? Baye bako sambi sabatowana, baye bako zwa ba sanction et esengeli. Volet mususo ba bengaka ya réconciliation. Oui. Il faut que des vérités soient dites. Ba pardon esengama po toye ba kokota pour réparer babiloko wana de tukoza na état uni. Mboka moko boye ba congolais ba se réconcilier ne toko mona to vandi vivre ensemble ezongi. Et donc une global et sengeli justice ya Congo ezwa penza image sengeli zala par rapport na taille ya mboka na biso bandeko na biso bakomona na kalisusu te na bandeko baboma ba tata na bango ba mama na bango soki bakomona na peut-être après réconciliation kimia ekoti je pense toko sur la malam. Mais problème ils appellent sous par rapport il y a honorable Vincent Otikoloba isengeli makambongo ici là mais ekosila ndenge ni soki tozana na ba Corneille nanga ba congolais à part entière au bazo kende sous pona ko serrer encore une fois pas si ko luka liwa bateau tout ça on risque encore de continuer. Pourquoi est-ce possible que bien que ba juger bango déjà en fait ba kateli bango déjà peine capitale, est-ce que ekozala possible que un jour bazongisa bango à la raison réconciliation et salement d'une manière assez que makambo qui liboso bien batika là en position pendant ce moment il y a des Congolais qui meurent dans la partie est yamboka na biso. Ok, je pense que au monde inde tozana Congo awa mutu na mutu azana degré moko boya linga kamboka na ye. N'est-ce pas? Ezana mutu moko boya linga kamboka na ye soki ba toucher loko na yete. N'est-ce pas? Ezana bato mususu alinga kamboka na ye soki ba toucher moi si na yete. Ezana bato mususu soko toucher loko na ye en tout cas ko kene na rébellion. Très bien. Mais babiso oyo tozana centre ya kati ya mboka ya Congo, je ne vois pas quel est l'intérêt au supérieur ya Congo. Tozali ba congolais c'est parce que le Congo existe. Si le Congo n'existe pas, ndeko nasi na kenda Angola, j'ai fait 7 ans en Angola, ndoko yeba valeur ya Congo. Baza ko rappeler à tout moment qu'aux Zaïres, c'est-à-dire aux Zaïrois. Les Angolais ne nous prennent même pas comme des Congolais. Ils nous prennent comme des Zaïrois. Pour na bango république n'en échangeant. Même au niveau à Brazzaville. Et donc bolingo toza nango pour na Congo, n'est-ce pas? Et l'équipe a intérêt na biso. C'est vrai, l'État kakanda za na monopole à violence. L'État a un monopole à la violence. Pour être autorité à l'État, ils ont restauré, ils ont un moyen, il y a des armes. Le colatoza na armement, il y a malam, koleka ya banguna, tous ont courage à un moment donné de les attaquer. Na lolenge o bamonike, sikasikawa, guerre et bandit. Parce que diplomatie. Moi j'ai toujours cru que à un moment donné, la démocratie n'est pas une solution pour le Congo. Okay. À un moment donné, il faut prendre son courage. Vous voulez ce que dictature est contre Namboka? La démocratie. Donc, je ne comprends pas. Non, la démocratie, peut-être, nous devons nous comprendre. Il faut tous se mettre d'accord par rapport à un concept. Très bien. On m'en attend un nakonayo. Hein? Je pense que aux a mariés. Aux une expérience et Alibala. Sérieusement marié. Jusqu'à la preuve du contraire. Ce qu'on a, il y a des décisions. Est-ce qu'on peut pas faire ça? Est-ce qu'on peut pas faire ça? Mais ce qu'on a dit que les Kamboumoussou, ils ont un intérêt supérieur. Il y a Ndakunayo. Et moi, c'est abandonné que c'est le moins de manœuvre. Le coup, on a dit qu'on a une décision. Au État lié, et Taliban, Pelibota Mobimba, pour éviter, bateau nyos, base la préjudicier à caprice naye, en tout cas, aux décisions, il y a malam, sans que tout n'a avis à mon tout.
Israël bazali kopekisa ye tika koboma azali koboma bato et puis respecter Israël. Tu peux ne pas voir tous les alliés. Les premiers alliés, il y a armée nabiso, premier allié, il y a gouvernement nabiso, et ça biso ba congolais. Tokei na chemin ya diplomatie, eza nzela ya malamu. Parce que diplomatie malamu nango eza nini? On peut avoir une paix positive. La paix positive, il ne peut obtenir sans armes. C'est-à-dire, réparer les cambo, na kati ya source na yango, bozui pesa, parce que kobunda, bokoyeba, mukoloni bokobunda, mukologere kosila, mutoyebi azate. Mais il y a d'âge que l'objectif, celui qui veut la paix aussi doit préparer la guerre. Il faut que Fronios Tocha mise en place de diplomatie, paix armement, armée zawana basomba ba minduki. Po baboma bato nyonso o bazali ko leka na périmètre ya frontière na biso. Armée tosomba ba arme te pona ko garder yango eza po ebeta banguna bakuf. Le problème que nous avons, c'est la complicité interne. Aucune armée ne peut aussi guerre ce qui peuple aza derrière yété. Armée nabiso eza un peu affaibli par nous-mêmes. Eza na ba généraux, eza na ba colonel, eza na ba caporo, na ba yemboka mususu, notamment ndeko uti kotanga wana se comploter contre mboka na bango et pesi bango nyos. C'est ce que nous regrettons. Je pense que le moment sera venu. Oyo armée, il faut à la liboso. En tout cas, pour nangai diplomatie, il faut l'armée sima. Parce que des fois il faut négocier dans une position de force. Si on négocie la position de force, on peut obtenir l'accord qu'on a faveur na yo. Merci beaucoup, moi Namboka Nicolas Wemakoy. On est à la biscuit, ma solona député Bandisiko. Ndeko Vincent Médard. Bonisiko Sankoro. Ça va? Kuna na Sankoro tension normale. Ba Sankoroise na ba Sankoroa. Gilles Lodi a tikeli bango kolia malamu, banzela malamu, chef de chantier à Silisi chantier nae. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Torokyo le baquet? Jour mususu ba le baquet? Lodi yaka to bongisa likambo. Vous pensez que ça peut arriver ou il ne regrette rien? Il y a qu'à perdre Gilles Lodi. Merci Mingi Dekou, sénateur. Il faut que le Bamamba Sankoro et Zamalamu Mingi. Merci honorable. Est-ce que Sankoro et Zamalamu Sankoro baza bien, bazolia, bazomela, bazotambola, malamu, tout ça? Non, na epi que bazozela, bazolanda. Oui. Ah, na kosenga kutu bangonyo so balanda bayoka. Très bien. Loko liboso na koloba ezaite omoni soki outi ko sala. To oza ko sala. Oyi lokola joueur oza na kati ya terrain. Ebeteli na yo, bato bazali bandande il faut bazana possibilité ya ko évaluer. Oui. Na cadre ya Sankuru et kozala moi passe. Otolokola nga par exemple na sala auto-évaluation. Et kozala passe. Mais est-ce que Sankuru Tokutaki le 6 juillet 2022 dans théâtre en fonction et à gouvernement et à Gilles Lodi, est-ce que Yangonde Totiki Tango Toké et Baponomi il y a 2024 Oyo et que les députés provinciaux va décider Balongola Bisso Batia équipe Moussous. Très bien. Dans la Koloba était de 2022 à 2024, disons beaucoup de choses ont changé au Sanko. Netinini, Zela Bobongisi, vision Gilles Lodi Azalaki Nango. Je suis le chef de chantier. Moi, quand j'arrive là-bas, Nako Kangaba, tout ça. Bosalinini, est-ce que Zela quand même cantonnier Emmanuel ou ya promettant na Basankouroise na Basankouroise sali ango ou bien ça n'a pas longue histoire bato déjà bamiye belaire ango. Ah voilà, eza malamu mingi. Omoni tango après élection. Gouverneur Gilles Lodi actuellement sénateur. Tozongia na Kinshasa, il a été interviewé par ma collègue Nayo sur son projet de société, sa vision, tout ça.
Il a dit qu'il était chef de chantier et bato nyonso bakangaki na mitu na bango était chef de chantier eza moto yo aza kotonga bandaku aza kosala banzela esili. Alors que quand on parle de chantier na likanisi ya globalité na je l'ai dit na époque wana ezali nde ba défi nyonso ezalaki na nzela ya Sankuru o il fallait to affronter yango to changer pour que Sankuru et kende liboso. Mais ce n'était pas ça. Yango nde ezalaki ba chantier. Yango moi par exemple on a opé cet exemple wana bon c'est pas pour ascenser qui que ce soit mais toyoka na mboka oyo ba 5 chantiers non ça veut dire ezali ba secteur ya vie o ba regrouper na sous forme d'un programme où il fallait qu'on exécute et là on tozaki to sala ki na Sankuru to komi d'abord et avant to kende Sankuru Sankuru ezalaki province moko ce qui ba cité kombo ya Sankuru c'est que soit bato babomanaki soit batumbani bandako soit eloko moko ya mabe ya makasi esalami oyo etali makambo etali sécurité. On va comprendre. Alors tant ozokende ko diriger mboka o sécurité ezalité okosala nini okosala eloko moko te. On va comprendre. Na Sankuru tango tozokende ezaki province moko oyo po sala même na administration même ya avenue to ya rue il faut appartenir à parti politique moko boy. Ça veut dire non qui totalement politisé. Vous allez comprendre. Na Sankuru oyo tokende ki ezaki Sankuru oyo ezalaki discours ezaki kaka moko. Discours ya séparation, discours ya division. Hein? Les mythiques concept ya Ekonda et Sue et tout ça. Ça veut dire nous avons trouvé un Sankuru non réconcilié. Sankuru au peno au tché. Vous allez comprendre. Tout le monde a Sankuru moko oyo administration ezala jamais. Aucune administration. Administration na Sankuru ezala jamais. Ezala gâté pour la nini. Il y avait Stéphane Mukumadi qui était aussi fils du pays, fils du Sankuru, qui pouvait quand même, on ne peut pas dire que non, il n'avait pas une politique administrative ya kofanda, ça c'est très dur. Non, nakoloba ndenge wana te, omoni ndenge tozali boye. Biso na gouverneur Stéphane Mukumadi tokomi lokola moto moko, po biso to sali, moto nyonso amoni ndenge to sali. Mais loko il faut qu'on comprenne déjà que tant que tozokoma na Sankuru venait de faire 3 ans sans gouvernement provincial. On a un gouverneur élu investi, mais qui n'a jamais fait investir ses ministres. Pour la ligne, parce qu'il y a conflit permanent entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. C'était aussi un grand défi aussi. Il y a Kolongola, conflit interinstitutionnel. Vous allez comprendre. Collaboration et égalité. Alors, et le Kouane, c'est là qui était gouverneur Stéphane Mokomo dans un qui n'a tant à ça la tête. On peut prendre des exemples. Au commune à Sankuru, on a trouvé plus de 6000 lettres, 6000 correspondances adressées au gouverneur de province et qui n'ont jamais été répondues. Par exemple, bon, est-ce que la condition là, l'administration est là qui? Je ne crois pas. Vous allez comprendre. Alors, on a trouvé un Sankuru totalement, en tout cas, par terre. Alors, le défi est là qui est belé. Zela est alité. S'il est là, ce Sankuru, Zela est athée. Vous allez comprendre. Sankuru Maya comme Ezate, à part les quelques cités, notamment l'Odja et puis chef de la province, au régime des eaux et Zalaki, tant mieux que mal. Sankuru au Kende, hôpitaux, et Zalaki n'a pas très délabré, au Kende dans Sankuru, tant que Zalaki a toujours Kende dans Sankuru, moi Nanayo, Asili Makila, Yebake, il faut que des cocates, par exemple, Moutouya. La paix moko boy po melisaïa parce que moyen que ça la transmission sanguine est la guité. Vous comprenez? Mais elle est commune à Sankuru. Makambi belé salamaki. Ordre kotaki. Ordre zela na yebisayo na on a risqué na bosana. On ko limbisana kati penzate. Olobi que botiki Sankuru hein bokutaki Sankuru si conditions sanitaires ezalaki bien te mais tote comme na vidéo moko wati. Babimisi place où bazo opéré bah tout comme moi mais ça bazu comme moi sachet baché likolo et tambola mokili mobimba les gens ont vu comment ba Sankuroise na ba Sankuroise bando vivre malgré ba effort nyo so Kabila Joseph Asala a pesa ba Sankuroise na ba Sankuroise tout ce qu'il fallait mais de plusieurs fois ministres Jean-Charles Lokoto n'en parlons pas Moïse Kanga on peut en citer plusieurs chez Okitundu et les autres
Mais quand vous nous dites que non Sankourou, ils allaient le rôle à Sodome, et si quand on pas si ils allaient, ça énerve l'opinion. Non mais ça, à même moment que ça a énervé l'opinion, ça nous a énervé Bissopé. Ça nous a énervé Bissopé. Mais ce qui est là, l'image, le bio, on a bon, Bissopé tout le monde qui image à travers les réseaux sociaux. Mais ce qu'on a qui connaître hôpital wana. Ce qu'on a qui malamu, bah image me super bimaki, oya qui ça a été véritable salle d'opération à l'hôpital général et à Lodja. Oya d'ailleurs l'hôpital principal et la zone de santé de Lodja. Ils allaient avec donation à ma partenaire, bah Kenegeti qu'on a Sankourou, on a un bloc opératoire plus ou moins acceptable. Vous allez comprendre. Dans le but que l'hôpital général y a l'Odja, ce qu'on les lots coûtent en gros 100% correct, non. Mais bah image au moment qui est ce sont des images où ils ont certainement publiées pour besoin de la cause. On fait la politique, chacun a sa manière de faire les choses. On a salué d'ailleurs bah il faut on dit quoi Oyo Akendeki a salué travaux il y a peinture il y a ko repeindre nani hôpital général il y a Lodja mais parti wana nde na banziete moi on malhonnêteté et zalaki na kati wana parce que on ne vous a pas montré les autres compartiments il y a hôpital pour que tu conclure que image wana représentait en fait la vraie image il y a hôpital général il y a Lodja. OK. Alors tu as évoqué ici Sankourou Azuaki oui, Sankourou c'est parmi les provinces où responsable et bien au niveau national. Les premiers gouvernements par exemple il y a président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Je crois entre Ilunga ou les premiers gouvernements il y a Sama Lukonde. Les Sankourou avaient plus de 2 vice-premiers ministres. Ressortissants à Sankourou, des Sankourou avaient un ministre. Des ministres, je peux le dire, transport et ministre chargé des handicapés. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que le Sankourou s'est transformé. Non. Et pourquoi il s'est transformé? Et pourquoi il s'est transformé? Vous savez, gestion à la province, Ezali, Agona Azaiko Betali Solo, Atana Bandekouer, Moko, Congo, Ezo Bongate, ville de Kinshasa, Ezako Bongate, gouverneur Bumba depuis à côté à Salé, le côté, Natnega Mutuna Moko. Est-ce que tant que tu as posé un préalable, on a toyebi comment la province ou le gouvernement provincial fonctionne? Mais bien sûr. C'est parce que mingi bateau balingaka ete sa charge ya gestion ya province na makambo nyonso même eza ko relever na compétence na été le gouvernement provincial. C'est parce que bino ba candidat bo pesa ka impression ya ke boko sala nyonso. Bino ne bo pesa ka impression que j'ai le Lodivien. Il dit aux Congolais, je suis le chef de chantier. Ouais. Et là, il a abimi si qu'on a gouvernement provincial, il y a Sankourou, n'a pas cravate, n'a pas veste. Alors qu'il y a promis que n'a pas retrouvé ses manches, n'a pas la veste, était veut à saler là-bas, Sankourou, n'a pas Sankourou. Et là, comme si nous avons papa n'a biso excellence, abimi kuna, n'a cravate, n'a chemise, n'a bien veste. Je me dis, mais nous allons à saler à mon dengenine. Et ça qui est banzele kobonga. Alors qui c'est qui biso ba défi a bisi biso que naza na capacité au bout d'une année ya kopé sabino banzela e kolongwa Sankourou ti Mujimai mais ti lelo abimi qu'est-ce qu'il a eu maintenant à réaliser voilà pour que toi ne plus que zala qui plus proche naé et des deux Sankourou epesi bino mandat madame là vous répondre oui. Voilà, vous avez 4 minutes parce qu'il faut récupérer mon solo à Kinshasa. Sankourou et Pesibiso mandat. Pour Nanine, c'est parce que les Sankourou ont réellement réalisé que Maître Gilles Lodi, gouverneur à son temps, a fait quelque chose de bon. Oye Kokanaki Nangonga, Oye Azaki Nango. Très bien. Le gouverneur est élu pour un mandat il y a 5 ans, ce qui est dit dans la Constitution. Très bien. Mandat où est Koleka Sankourou est plus ou moins 4 gouverneurs. Na mandat moko. Comment ça? Ils ont un conflit na bino ba. Mais non, mais en fait conflit ezalaki il y a solo. Mais là ko la kisa yote na nenge en fait ya ko kata mandat wana c'est difficile
qu'un gouverneur de province a réalisé totalement une vision de programme. Donc il y a un problème sur ma disposition. Il y a un problème à ce niveau-là. Pour nous, il y a un problème. Le gouverneur Lodiaye, à sa campagne électorale, des députés provinciaux, a proposé un programme étalé sur 5 ans. Vous allez comprendre? Programme qui n'a pas priorité, axe priorité à l'Ibosso Zalaki, ton maître fait dans le domaine de insécurité. On les a dit que ça a été sans cours, ils ont toujours cité comme zone rouge alors que tout ça dans le centre et à Congo. Vous allez comprendre? Insécurité Zalaki est belé. Tout ça qui a un problème d'administration, tout ça qui a un problème d'économie. Très bien. Je te rappelle que tant que le gouverneur a continué à pouvoir, te coûte 20 000 francs dans une SIM, dans un compte MPSA. Honorable Zela, tu as volume. Ça a volume parce qu'il faut balancer ma solo la député va comprendre sans cours Zela lobby et Zela qui combien 20 000 francs. Je peux le dire. La province Mobimba te coûte 20 000 francs dans un compte MPSA. Non, honorable, je ne peux pas le croire. Alors, c'est ce qu'on a trouvé au Sankourou. Poser la question, mais en fait, ici, c'est un espace public. Et le bio, gouverneur Gilodi a commis à Sankourou, a coûté ta résidence et à Govandate. Parce que résidence, il y a un gouverneur, où ils sont à Lusambo, ils sont qui totalement dans un état où il y avait que des souris et de Banyamazam et de Kuna. Vous allez comprendre. Alors, ma priorité est Zalaki. Priorité à l'Ibosso Zalaki n'est tout restaurer justice, c'est tout restaurer sécurité. Sécurité. Et là, on a tout na moto nyonso mwana Sankourou nyonso akoyebisa ete neye toza ko bombarder to bima boina to bimi na province ya Sankourou. Okokende, okolala, toke élection a élection eleki Sankourou mobimba bato ba sali campagne ata moto moko akufite likolo ya élection likolo ya insécurité. Alors que zako sala maliboso te. Sankourou liboso ezala yete ngai na za moto ya katako comme na okolongo epananga politicien muso akokota te. Très bien. Nga za moto ya par exemple ya ngando hein muso akokota kuna te. Yango za komona bato muso bazako bima ba Zambé. Ils se sont nommés des papas tata Nzambe. Parce qu'il y a que place était les gars moto akokota kuna te bato nanga ba bandi nanga bazali, ba ekiri nanga bazali, ba état major nanga bazali, moto akokota kuna zate. Mais Sankourou ake nani l'ode ake à côté Sankourou abomi ba état major, abomi ba ekiri. Azongi si Sankourou nyonso na même pied d'égalité. Tambola nengo lingi butu moi. Sankourou lelo o biso totiki. C'est un Sankourou o ezali sécurisé. Mais ce qui est vrai aussi. Vous allez comprendre. Pour nani tobi Sankourou ezali sécurisé, il faut ezali sécurisé. C'est parce que ceux qui sécurité ezala quitté. Ceux qui sécurité ezate ata iloko moko eko salamate. Tolobaki priorité na biso ezali des enclavements à Sankourou. Toko recourir na cartonnage manuel, toko recourir na nyonso l'état et pesi na pouvoir ya province pour que Sankourou ekene liboso. Na époque ya lodi na management na ye. Vous avez appris par exemple que gouvernement congolais a pesi ba moyen ba inaugurer ba poser première pierre pour aéroport ya Lodja. Et ça l'a modernisé. Tout ça qui est ministre à transport. Tout ça qui est ministre à transport, paix à son âme, à Koufi. Tout ça qui est la possibilité, Chéribert, paix à son âme. Mais au moins, na management ya lodi, aéroport wana et que ça les malilo, car la mingité, beaucoup de travaux ya minen et kubanda. Vous allez comprendre. Même si l'autre a sur le pouvoir sans courter, continuer à faire l'État, ils allaient. Ils allaient élire à Kuna. Sans courter, il faut Banzela et Zala. Namgonga nini ya gouverneur Lodi. Plusieurs projets, il y a gouvernement central et Kiti na Sankourou pour la Kobongisa. Baroute à intérêt national. Oh, ils ont relevé dans le domaine de la province. Parce qu'il faut aussi admettre que Sankourou, Nenge Ezali, et la province au bateau Baza au Kanissa que Mbongo Ezali, Sankourou c'est parmi les provinces non nature. Peut-être la dernière ou l'avant-dernière province n'a capacité à mobilisation à recette na Bozui. Il y a province. Il y a d'autres lignes par exemple qu'on comparer gouverneur ou à Sali dans Sankourou, to comparer na gouverneur par exemple il y a Congo to ya Kinshasa to ya les siga mosusu au Bazako rétrocession. Rétrocession ya nenge mokote. Les rétrocessions sont fonction
Il y a mobilisation, il y a recette, il y a province. Mais vous avez compris. Vous allez na makoki, vous avez na mabele, vous avez na maï, vous avez na capacité à produire, à mettre en place une politique, il y a production pour la politique et à production ezali, ezalaki, ba projet ezali ebele, oyetikali na mesa, lelo yo lobby ceux qui va projet wana ba continuer nango. En tout cas, sans courir et liboso. En tout cas, il faut sonner la norme solo na député to solo la pour bilo obetia wa moyena na répliquer exact puisque tous na député élu à Kinshasa. Moyen to répliquer exact. Non mais il faut répliquer tant ezali to ko solo. Tant exact qui déjà est sonaki. Moyen to zongela yo c'est pas la kaka prochainement attends même ceux qui émission ya lelo eleki après ozonga na to solo la sanko. Tous disponible monsieur les journalistes. Honorable. Oui. Au senti management dans son cours quand même félicitations par rapport à Moussa Salema. Moi rapidement puisque question na Wezali. Oui, je pense que Tozali ba congolais ou Tozaka un peu conscient. Naza gestionnaire de la paix et de conflit. Très bien. N'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a pas là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Très bien. Je pense que le Lengen de Kawuti Koloba, nous sommes témoins de ça. Que tout ça, au moins 2, 3 mois, 6 mois, une année, Nantoyo qui te bakati bato kingo quelque part. C'est quelque chose à féliciter. Nous ne voulons pas aussi évaluer un gouvernement dont nous ne connaissons pas capacité à ressources na bangote. Tout ça qu'à presser à juger bateau, mais peut-être sans comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je suis fier. Il y a Koye Baïti. Oyebi Bazu mandat 4. Hein? Oyebi Bazu mandat 4. Député provincial, député national, sénateur. D'abord, mandat Nazo Ibisaïwana. Derrière le gouverneur, le gouverneur a été élu avec combien de voix? Combien? Je crois 4. Ouais. 4 voix. Les alliés nous accompagner Bango pour Bazala élu. Parce qu'il faut souligner que depuis Congo Zala Congo, il dépêche ses joies députés dans Sankuruté. Donc depuis Congo Zala Congo, il dépêche ses joies députés dans Sankuruté. Là nous pouvons dire bravo à l'UDPS, c'est pour sa première fois Azu député na Congo na présence à Jules Lodi. Peut-être Ndeko le premier député Moutajera dans la difficulté à Gosamba, n'est-ce pas? Ah bon? Parce que Azota là, Ndambo Aliana, Ndambo Atika, c'est ça. Hein? Il faut un poto solo la masolo à Sankour. Et donc, ils sont à féliciter, ils ont valorisé les partis présidentiels, où c'est là qui, à mon humble avis, et valoriser Bango, Bapesa Bango ne fût que ministère ou bien. Pas politique ezanine. Nana memi nini na kwe na ye. Très bien. Bango ba memi au moins ba député et sengeli ba récompenser bango ba pesa bango ata bazala DG quelque part to bazala ata mandaté passif ata PCA discrétionnaire à Mokondiambo. Non Mokondiambo il a pouvoir discrétionnaire mais lors des négociations pour éviter des frustrations, il faut qu'on paie ça au yakoki na isika tel na place na ye soki yo za député moko ba pesi yo ministère ngai na na du député ba pesi ngai elo côté ezaka na moi regret bo na muté mata bato balinga kolobate. Très bien, merci beaucoup honorable Nicolas Wemakoy au mon côté. Je vous rappelle encore révélation monsieur Bimi, premier député national na compte ya IDPS na Sankour banda Sankour ezala Sankour papa Etienne Tshisekedi a bunditi dans 36 ans. Aucun député national issu ya Sankour Abima na liste ya UDPS. Donc nous t'avons l'inzela yé bozane awa ba Sankourois na ba Sankourois député na bino national yé na compte ya UDPS. Ndeko Nicolas Wemakoy. Oui. Vie ya Kinshasa, ya ba Kinoise na ba Kinois en tant qu'élu na bango Ezaboni. Comment ça évolue? Je rappelle que Ozali président de la commission de la PAJ, la Assemblée provinciale à Kinshasa. Ozo, ça la lecture ni par rapport à la vie au quotidien il y a ba Congolais, il y a ba Kinoise na ba Kinois. Merci beaucoup. Il faut qu'on rappelle que
na kati ya ville ya Kinshasa, nous avons principalement des institutions politiques. La première, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont j'ai fait partie. Assemblée provinciale de Kinshasa, ils en ont deux missions. Oui. Principales, la première mission, ils allaient à légiférer. Kokela mibeko pour nakuta la lolenge kan Kinshasa et Sengeli et Tambola. La deuxième mission, c'est le contrôle. Contrôle parlementaire. Na contrôle wana tozana ba moyen de contrôle, tozana ba interpellation, question écrite avec ou sans question orale, avec débat ou sans débat, question écrite, question d'actualité, na audition en commission. Nde biso musala tosengi tout ça là pour bakinois bazala malam. Très bien. La deuxième institution ou les institutions ami balé politique eza gouvernement provincial. Où ils allaient composer na gouverneur, na vice-gouverneur, na ba ministre. Bangonde bazali ko définir politique ya gouvernement pour être bakinois na bakinoise bazala malam. Lokola ba outil kozala élu gouverneur a outil ko nommé équipe naye ba élaborer un programme oyo pona bango soki ba appliquer yango kinois na kinoise akozala malam na ba prérogative oyo ya biso na mwangonga tokoti na musala comme président ya PAJ ensemble na ba collègue na ngai Pati Moubenga, collègue na ngai Bob Amis oyo azali le ministre, collègue na ngai Jésus Noël Cheke wa domaine oyo azali collègue na ngai a comme déjà ministre ya budget, bandeko député Kebongo oyo azali élu ya Masina, bandeko Diabanza Mwananene Martyr, tozala bandeko Dona et Dikuyi et puis Eden Lulu, tozali composé na PAJ, t'auditionnaki na ba prérogative na biso parce que to monaki que Kinshasa eza sécurisé te to bengisaki ministre provincial ya intérieur Sortant. Oui, sortant, mais c'est un ministre. Parce qu'il n'y a pas un autre ministre en dehors de lui. Les autres qui sont nommés, en réalité, bakoki ko benga bango sikasikawa ba ministre été parce que bato bako pesa bango qualité il y a quoi agir comme ministre ils a assemblée provinciale ya Kinshasa to auditionna qui est to solola ki naye boni procureur babomi nansele boni mokonzi ane babomi boni ba kaya ba gravité ya criminalité ils ont se révéler phénomène kuluna na makala ils est insupportable phénomène kuluna na ngaliema ils est insupportable na kisesu na ntsele to solola kinaye atala isaki biso oyo bakoki yaza nango na ba défi yaza nango. Je crois ba recommandation to kosala ngo na ministre oyo yazali kokota je pense ces de Thierry. Je pense que le défi à Liboso, tous les policiers insuffisants. Donc, nombre de policiers. Bino, bozali kobo ya kotinda bande konabino, bakoma ba policier. Non, mais ça, c'est une accusation grave parce que est-ce que la police nationale congolaise, bangomoko, ça a déjà promotion, il y a ba valeur parce que au Marambo, bazo vivre pas la police, il y a la police à community. Non, eza réflexion na bino, na tout nayo. D'après yo, général Kilimbalimba, ou azali le commandant à ville, abandonne nini. Abandonne la moko général Kilimbalimba. Des fois biso to lula kabatu soki bakomi na sommet ya art na bango. Nazo yebisa yo boya. Les erreurs nous en avons, il y a des cas isolés. La police, c'est un service national. Et c'est tout encourager Batou. Très bien. Bino Batou, bozolo baba, policier moussou baza ba voyou, non? Vous avez un diplôme de licence. Pourquoi vous ne voulez pas adhérer ou se faire enrôler dans la police? Pour remplacer, ba otokoki ko benga ba le kola ben civique. Nous sommes réticents. C'est pourquoi nayoka que Bill Gates, il travaille beaucoup avec des illettrés, parce que nous les intellectuels, nous prenons moins de risques. Est-ce que si je pars à la police, lorsqu'il y aura la marche de l'opposition, est-ce que je ne mourrai pas? C'est comme ça que nous nous réfléchissons. Mais,
baye balingi mboka oyo balala kalibanda po na biso oyo neti barulage ata mwa ba biloko ya mabe ezali mais au moins na mutu alamuki 5 heures aza na balabala tina 20 heures atelemi wana ameli maïté. Ce sont ces gens oyo biso tozali ko couleur valeur image ya la police oyo biso tozali komona tozali ko présenter ezakaka bato basengaka mbote ya likasu. On ne voit même pas la régulation ya nzela pona ko s'éterniser wana te to bengisaki lisusu ndeko ministre provincial ya transport. Très bien. Ndeko Piusu Kandolo boni modi makambo ya fourrière ba société ya fourrière oyo bo signé na bango ba accord biso lolenge toyebaki ke société ya fourrière ememaka bobele ba mituka ya mabe oyo ezali kokanga nzela po ete efungwama nde bomemi yango bokende kotika yango na bisika ya musika po ete nzela efungwama. Mais lelo oyo to constate biso ba député ya Kinshasa que mituka ya fourrière wana ememaka mingi mituka ya sika soki bamoni un mon véhicule ya sika eza stationné mabeto malamu bazui yango bamemi yango na kati ya fourrière po ebima. Il faut foutre à $600, il faut foutre à $200, il faut foutre à $180. Donc, bazo évoluer par rapport, bazo évaluer par rapport à qualité. Bah yebi que soko ju 207 ba kosunulango mboke kopesa mate. Bazo on a compris qu'il y a un intérêt financier derrière ça neto bengisa qui est après ça qui biso ba élément ndé toko formuler ba recommandation na biso. Élément tant ozolo ba élément obimisi tala neti na police olobi que population bazo boya ko adhérer na la police alors que ça faute ya population na lobby population te bino ba intellectuel qui vous limitez seulement à critiquer la police sans d'abord ko apprécier musala la police parce que ngai ba prena ngai que avant opesa ba point négatif ya motu il faut banana na point positif pour le baké néanmoins ata malamu basalaka tala mwa ba déviance et ça la makaboye boye et sengeli police et corriger pour makambo tambola malamu mais banalement to la mukaka non nous avons une mauvaise police non professionnelle ainsi de suite et puis on englobe tout le monde. Nous avons des éléments égarés. Alors nous avons des gens qui sont inciviques mais cela ne constitue pas l'ensemble de la police baga fezali mais ba élément ya malam bazali transport apesi raisonning raison ezani ni makamba ba fourrière ndeko na biso André Kimbuta a signé ba contrat mususu ezali penza malamu te. Ah bon? Il a pesa ba société wana ba contrat ya 20 ans pour ba geraka ba parking na biso. Okay. Yango toyebisa qui est tokoyeba soka asignaki contrat ya malamu to ya mabe lorsque nous serons en possession ya ba contrat parce que les gestionnaires ont toujours l'habitude ya kofuda bato muso balika. Il faut tout le monde a ba contrat wana okoya oko c'est la vie na biso ande kimuta makambo ye azope manae n'est-ce pas yaka na ba contrat to évaluer total mais une chose est vraie gestion à Bafourier ezali mabe na kati ya Fourier. Moi j'ai été victime de ça. Mutuka nanga ba mema. Daise bango je suis député provincial. Ba lobi benga mutu nyoso ko benga ata général Kimbela mba to kopesa mutuka te. Mais curieusement na bengi général Kimbala ba pesi mutuka nanga na futa infronté. Mais ma bezanine je pose à député provincial mais ba oui pas si naza nango maintenant mutu azana numéro général Kimbala te. Mutuka na ya kozwa ndenge nini. Mais le général Kimbala peut-être ayambi pour Monica honorable député. En tout cas, il n'a pas mon numéro. Il n'a pas mon numéro ayambaka mais batumusu balelaka ke atasoko benga kulutu na biso ayambaka te. Choka zoyo ka biso ayebake la police est un service national. Azala lokola ba comportement ya ba politicien amabe. Hein? Il faut ces déterminants là. Politicien amabe. Moi je suis pas un mauvais politicien. Je suis un très bon politicien.
parce que nyonso nasalaka intérêt ya liboso eza intérêt ya peuple parce que soki intérêt ya peuple ezali liboso ya ba idée na biso te c'est que tozali kosala politique ya lokuta et donc makambo ya mabe ezali mais ya malamu ezali pe makambo ya ville à Kinshasa. Moi je n'ai jamais cru na version bato balobaka que le gouverneur c'est le premier citoyen de la ville. Oh. Eza makambo lokuta. Gouverneur. La première institution à province ezali assemblée provinciale ya Kinshasa. Naturellement mutu le président de l'assemblée provinciale ya Kinshasa ne sengeli babenga premier citoyen de la ville de Kinshasa. D'après yo kosala ni fourrer au moulin signifie quoi? Les gouverneurs n'exécutent que les programmes adoptés par l'assemblée provinciale. Ce qui programme ou un lobby pour investir Bumba te, Bumba ne va pas travailler. Bumba ne va travailler que lorsqu'on va lui demander de travailler. Alors, combien Bozui? Parce que tu as aussi dit ça. Tu as aussi dit ça. Kozwani. Bozui, combien pour la investiture? Il y a gouvernement provincial, il y a Kinshasa, il y a lobby. 2 minutes rapidement. Nabi Kozwani. Misolo, combien? Vous avez affaire à l'État. Non. Il faut carburant, il faut transport. Nabino. Non, combien Bozui va député provincial à Kinshasa pour investir au gouvernement Bumba? Il faut que Toyokana. Congo etambolaka na barime, s'il vous plaît. Honorable, question est simple. Oui. Bozui Mbongo Boni. Et ça, honorable Vital Kamera répondait qui a mon que les députés nationaux ont bango 21 000 $. Bazo akate misko bino aux députés provinciaux. Il y a Kinshasa. Oui. Président ya PAJ. Oui. C'est-à-dire que aux là avocat conseil assemblée provinciale à Kinshasa. Oui. Tout le babongo. Combien Bozui pour investir au gouvernement provincial? Nana kanisa ki obenga poto sur la Kinshasa. Oh. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes toujours sur la wana ils a vie à Bakinoate. Ils a kotu nanga mbongo boni ngana zui. Oh. Oui, parce que pas si nanga ils a ngana kozwate. Mais o yaza député té, o ya kozwate. Pour vous dire clair, pas qu'il faut to na makamba solo. Article 62, il y a règlement intérieur na biso et lobby boy. Ce qui va député baké na session extraordinaire. Basant na droit il y a équivalent. Il y a salaire na bango mensuel. OK. Ba député kakate, ba agent nyo sur assemblée provinciale à Kinshasa, il faut bazwa équivalent. Il y a valeur à salaire na bango et assistant parlementaire. Très bien. Mais jusqu'au moment où je te parle, nous sommes à quelle heure? Tous à 16 heures. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale? Socrates Moubengaï, le meilleur élu de Mongafula, ne m'a pas encore appelé pour me dire que collègue équivalent à un mois nayo et koti. Nayebite ce que Gokota Nangela banque, ce que Gokota na Mamboko banque, je ne sais pas. Mais un mois, c'est quoi? Un mois, on est à combien? Un mois? En tout cas, bazo futabiso na franc congolais. Bien. Franc congolais, ils allaient varier chaque 14 millions ou bien 15 millions. D'abord, nous avons jusqu'alors les arriérés de 3 mois. Na toni question bongo. Combien? 10 millions, 15 millions. Je pense que l'affaire du salaire, je ne suis pas la personne la mieux placée. Non, il faut Toyokana. Il faut Toyokana. Salaire et créer un problème dans la famille. Na boy ba collègue. Il y a des députés nationaux au Baka ou à 21 000 $. Mais non, il cause la vraie. Hein? Il cause la vraie. Mais bawe pas na bango peut-être ba na yoka que ba invisible les ali. Mais sinon, ce qui est vrai que il y aura une plénière demain extraordinaire pour toyer bakope sa chance nandeko Bumba aye bakozwa Kinshasa na maboko na ye parce que belé bazali ko critiquer ye Bumba wana est-ce qu'il a coré aussi tala bomoni boye est-ce qu'il a coré aussi pour toyeba que Bumba kokoka to akokoka te il faut to tiaye à l'épreuve to kopé ça y est gouvernement na ye lobby programme tout quoi adopté lobby avec amendement parce que ba erreur ezali na kati total to ko évaluer à mi-chemin
soki ba conseil ezali to kopesa ye toki to moni ke ministre na ye moko aza kotambola mabe to kolongola ye to tia mutu ya sika po ete bakinois na bakinoise oyo bapona biso ba se retrouver kati ya combat na biso. Merci beaucoup honorable Nicolas Wemakoy parce que koloba lisusuté to pesio 1 minute seulement au salement à résumer il y a approche na yo collaboration on a base. Vous à quel niveau est-ce que bazo bénéficier na député na bango au batindaki ou bien ezala makambo ya ke vous préparé 2028? Je pense que ndengwe kulutu na ngai ndegweleze aibisa ngai que un politicien n'est pas un commerçant. Très bien. Donc qui l'assemblée provinciale donc ko sala commerce c'était mais pour na ko représenter batu moko boye oyo ba pesi biso mukumba ya koloba na kombo na bango. Tango to wuti kozwa mandat na biso comme meilleur élu Ngaliema, pas qu'il faut le dire ainsi, to zongaki bipai wapi baponaki biso poto ko kende partout to bandina na Verkis na quartier Bumba pe Ngomba Kikusa to kutani na bango to remercier bango de baponaki biso et puis to promettre bango collaboration à chaque moment problème ekozala bango peut ba soumettre biso na cadre de la vacances parlementaires ba problème na bango notamment le premier problème c'est la sécurité, le deuxième problème ce sont les érosions, le troisième problème c'est l'eau et l'électricité. Et tout, le quatrième problème est enclavement par exemple la quartier Ngomba Kikusa parce que les lots collaboration ils en tout cas na point moko ya malam na uti ko yamba na bureau na ngai ba notable ya quelques notables à quartier Ngomba Kikusa poto ye ba lolenge kani to koki ko désenclaver commune Ngaliema. En attendant aussi que le gouvernement provincial y a Sika et Bandamusala. Je pense collaboration est malam et à tout moment au bazana pour ça na biso toko kitakuna et de temps à autre tout ça ba porter parole na bango toko yeba ko défendre bango ils peuvent couper sa biso confiance toko défendre bango na ndenge je pense ya malam. Merci beaucoup honorable Nicolas Wemakoy au mon côté, honorable Vincent Médard. Tout le bel quand même tout ça la moi résumé mouké à ba démarche parlementaire ba initiative nayo tout le bel moi mouké parce qu'il fallait que normalement tout le bel yo mingi mais il fallait que to beta na le solo ya sankou pour bozala ki na gestion mais to kozonga l'émission mususu pour to beta en intégralité makambo ndeko Gilles Lodi asali na sankou sikawa oza député national oza en plein donc oza na kazaka wana ya députation nationale nini osali déjà pona bana sancour toza na vacances parlementaires yo zana na Kinshasa okokende na sancour au camp ezali misolo kozanga ou bien okobanga ke bakata mutu pe kuna qu'est-ce qui bloque que aux actifs sur terrain? Merci. Merci Mingi Ndeko Larsen. Merci. Oui, ezali député national à part entière Nengo Lobi. Meilleur élu des Katakokombe, c'est vrai. La première fois que l'UDPS a eu élu Nassankourou, nous sommes d'ailleurs les seuls, je dis bien les seuls partis. Attendez, les seuls partis politiques au Sankourou ont eu 3 sièges au niveau national, 5 sièges au niveau provincial. Je n'ai pas de partis politiques. Les autres, qui n'ont pas de regroupement. UDPS et Tshisekedi comme parti politique, pour la première fois, après la gestion éclair, je peux l'appeler ainsi, il y a deux ans, il y a le gouverneur Gilles Lodi, IDPS s'est imposé au Sankourou comme la première force politique. C'est très important. Et du point de vue politique, c'est quand même une prouesse. Il faut d'ailleurs, c'est ça qui a attiré la haine, la convoitise et tout ce que vous avez vu. Les gens se sont dit, mais pourquoi ces jeunes qui viennent en politique aye ko détrôner biso yango moni élection eke bon et mais au moins on n'a pas perdu. Lodi a été élu 3 fois. Il a été élu député sénateur, provincial, député national, sénateur du Sankourou, c'est qu'il a bien travaillé. Vous avez dit mais au Salini ni comme député national, bon je ne rappelle pas mission à député national comme honorable Nicolas Wemakoy a rappelé aux ans vacances parlementaires. Je me prépare à descendre dans ma circonscription électorale pour
en fait, y passer les vacances et récolter les désidératas de la population, revenir à Kinshasa pour en fait présenter ces éléments-là. Combien de temps? Quand on d'abord dans Sankourou, c'est un problème. Et au quand on a combien de temps? Est-ce que on récolter des dossiers vivre pendant ces moments? Les vacances parlementaires sont pour en fait pour une durée de 3 mois. 3 mois. Oui, nous sommes aujourd'hui nous sommes le 2 août. Nous sommes le 2 août. La rentrée parlementaire c'est le 15 septembre. Le 15 septembre. Oui. Ça veut dire j'ai encore plus ou moins 40 jours ou 42 jours. Il y a que ça musala wana mais kokanisa te passe là dans ça na kisasa les nazo sala locomoteur et locomoteur pour na ba électeur ya sango. Toi ko sala ba effort les temps autotikalia wa ils étaient tozwa contact na ba responsable baza ko gérer les secteurs à niveau national, le secteur de la santé, enseignement, développement rural, infrastructure et pour permettre à ce que tant au kitakuna tous à la peine une photographie. Très bien. Il y a le gouvernement national azali ko bongama pona ko exécuter programme na Sankourou, ça c'est un des deux. Comme député, nous avons également pris quelques initiatives, notamment makamba bayro il y a ba incendie de sama mingi et pas inabiso tango basalaka bilanga. Ce qui période ya bilanga ye batumbi bilanga moto wana chaque année et na ba mboka eza kozikisa bandako ebele année au kaka à partir de mois il y a plus de 5000 maisons. Oh là là. La village entière les a consumés. C'est pas vrai. Nous avons quand même pris l'initiative parlementaire. Il y a Kotuna, ministre Nabiso et Tali Makamba protection civile. Très bien. Et là konini asali et là konini a compté ko sala pour que l'année prochaine tango to sala bilanga lisusu et là kanenge wana et koma lisusu te. Et comme mikanda wana ici et kotaki ba démarche pe salami au niveau ya ministère urbanisme, disons, affaires humanitaires, pour voir à quelle mesure il faut venir en aide à nos compatriotes, nos électeurs au Bazaraki, victimes à Makambouana. Alors, Gaïo, Tuninga, mais dans 2 mois, au Kosala Nengani, pour la vacances parlementaires, mais il y a aussi qu'on rappelait que Bissot a gestionnaire à Sankourou. Ce qui est la moto, il faut prétendre, comprendre Sankourou, il y a l'élo. Malamu motali bosso et Rogo Zalangai parce qu'au moins pendant 2 ans j'étais à la commande à Sankourou. Quand j'ai dit j'étais, je vois le gouverneur Lodi avec qui nous étions au Sankourou, avec qui nous avons mené la politique au Sankourou pendant 2 ans. Makambo ebele pas si ebele par exemple sur la ligne makambo nanga makambo ya ba électeur ya Katago Kombe. Ce sont les mêmes défis au Tojanango. Alors makambo ezali ebele au Toyiko Solango nazo que les vacances parlementaires tout ça Moussa na biso et Moussa la député ezalinde ko kilamibe ko nenge ya lobby ko contrôler gouvernement mais ko sala épée pont entre la population na ba gouvernant pouvoir central nenge tozali awaboy. Programme de développement 145 territoires na Sankourou ça va, ça promet ou bien moi ba handicapé ça. Parmi ba éléments de toujours qui les vacances parlementaires, les éléments on a payé. OK. Nous avons eu comme agence d'exécution à projet mais au Sankourou en tout cas sur 100%, donc on peut peut-être 10% ou 15% à réalisation. Alors, il faut comme en intérêt, vérifier, tout ça va donner maintenant actualisé pour que tant que tout ça présenter un gouvernement central, au besoin, nous allons plaider pour que l'Angola plus d'une responsabilité à la mission à Sankourou, cette agence, pourquoi pas les BCCO ou même SSF au bazar à la Moussala Moko remarquable dans la province Moussous, mais pas la biso pinide à celle locomoga malogate jusque là. Merci beaucoup mon amboka Vincent Médard Nandengo Nimi quand même qu'on répondre à l'invitation à biso malgré les multiples occupations nabino ndeko Nicolas Wemanko merci nayo. Merci. Nandengo quand même lobby ezamo ko investiture mais on ndimi ko tikanyos oya ko répondre na rendez-vous ya ba patriote na masolo na député bande ko balandi to komina suka masolo na biso kasi information izanga kate ozana problème ya lupango nayo parcelle nayo banda babotolo epa bakolo mabele bango baba yanki bazwanda kuno bafandela yango jugement ebima bafandela yango na jugement baboya na justice bango ba mikanisaka likolo ya mibeko bakangande kuno na prison batikala ko sambisa ete azaka kuna na prison malgré des engorgements ba prison oyo mwana mboka mutamba abandi déjà kasi ba irrégularité zakaka ekozo oza ko subir nango
bureau national pour la justice populaire et ezali ko senga na bino boya ko déposer ba preuve na bino de façon que basunga bino d'une manière à ce que bozo ba solution na ba problème na bino to borobenga na numéro plus 243 82 19 34 565 82 19 34 565 ou carrément na plus 243 89 555 82 14 Nasuka 89 555 82 14 Nasuka. Mais sinon tokutani mikolo ezako ya ciao ciao. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.